Na août leka awa. Donc 24 d'âge. Bon, joyeux anniversaire. On a cause à raison pour nani lo pasuli ballon na. Aza bien, aza ni mabete mais ekote nini na bangi. Onze mutu azo ya bangi sabato akangami tutu azo ya tutu alikuwa maneke na bangi. Kota na wana esalinga bien te. Na oki pia mutema mabe. Ya mona toboli bana. Merci. Et bongo pona yo kasi soko moni Warden quelque part. Soka lingi moi li solo ko pesa moi temps yo kae. Oui. Toujours ceux qui m'ont bengi yo. On a droit à roter les mains yo ka besoin na yo ya lingi. Mais apparemment non. Bon pona ko le baza baguna ote. Non. Ni ne sali baguna ote. Habillement. C'est pas non. Boy qui sap. Merci. Bato bako suwa bilamba te nde baboya asap. Bato ba yebaka ko. Yebi ko suwa bilamba te. Yango mona mwa pasi pona linga mbala sa père. Faut biso bilamba cher. Moni to tout à Louis Vuitton. Donc c'est trop cher. Merci Warden. Au passe le ballon no poani. Na passe le ballon eza po kotala e jarboé a roya sérieux. Mais so komi na ndako nguma. Moni genre na e ba charmo boy aza sérieux na bolingo. Mais soko kotse skonet na ndako pe na ke bofanda rozwa film akarashika. Eloko nini na ndenge ozomoneka boye eloko nini ezolakisa ke wana ezali ba caractère na ye. Ouais. Par rapport na elateli na ye bon ozomona kaka boye ya magoda. Akendaka veye nze mo ozobeta wana donc nzoka veye ezaka ya magoda. Donc mingi naomona kaka na bulo wana. Omoni nde olati boye très propre très chic. Nga linga bongo mwa couvert esala mwa genre wana posa nanga ya mwasi pe aza pe mwa mulaya likanga mwa ndamu la longue jambe. Merci. Warden, ce qui a approché quelque part pour moi li solo ya bolingo. Ko pesa moi temps yo kae? Ata mukete. Ponite. Azata baguna ata mukete. Ni nango ezo sale baguno te. Nyo soye kanda telemboy. Azate. Na ko telema na ye pambe sale baguno te. Omona pega na chaîne na lokolo do mona kaka ki esclave. Ma plein ça ira. Merci. Merci. Abena kitoko pena capacité donc correct. Mais elo mingi ka ngai na boy par rapport à nini. Loko aza de mannequin. Parce qu'au moment nini o ozwa soin ya bana na palais. Soki boîte ebengi yo boke sala défilé. Nga na moment wana na tika na palais na ba kema posa na yo. Est-ce que yo na minute wana oké défilé. Imagine toi donc et ça nga bien te. Donc so azaki pena taille nga bena boy correct. Mais ce qu'on est ka maneke po wana e ko senga yi agesa musana il faut tika ina musana nga pe wana senga pena kepe parcours na nga ya sap peut-être que ça mambu na nga mote ki ezala courant et beta pena makasi mazaki to kaza très belle. Merci. Warden, azali bagu ya mibalo lingaka? Pas du tout. La linga ba sa perte. Non. Ponu linga ba sa perte. Non mais là c'est comme ça, et ça naturel. Alinga ba sa perte pour ça la pe musalate. Et en plus mai ninga zana aussi mbate omuni manzaka déjà bimi boy voilà ata mama soka ya olambele badite ya kotima bote moi musala voilà bas ko na moment na moi musala zate yo faut sala donc ba capacité zebele mais abonga ti ko pasolango to ko ikozwa kombo na yo na âge Warden Lukisila moi na ya 24 ans. Merci. Na raison pas sur le ballon. Bon réseau laxi ke moni nze mwabeleli saimba mwasi ya monene pesa ye mobali ya monene bafanda libala basala makambo ya minene bonyom sonet singa boye pema na okokati aza pena aza lourd makasi na ngai pema. Merci. Aza voche. Merci. Merci. Azali bajar mibalo lingaka? Bon, aza mabete mais aza bajar mbana lingaka te maza kitoko. Pasuli balo na o pona Ornella poani. Ouais, Ornella aza mabete aza bien mais préféré te. Poani te. Point barre. Merci. Aza bajar na o? Non non. Poani te. Tete. Tokusuka wana. OK. Merci. Toya boy.
kombo na yo âge na raison opasuli balon. Oza bien, oza kitoko. Ndenge pena asenga ba make-up pena tsango trop te. OK nango bien. Mais mingi ngai eloko na sepeli te na toboli ballon eza par rapport ya maloba oyo olobi qui soza na mobali asolisa basi nyonso te. So par exemple aux yeux artistes, par exemple obali docteur, par exemple obali pasteur. Pesanga na moi mutu na wana. Déjà, artiste, j'aime pas trop, je m'excuse. Okay. Moi, je fais déjà la communication. Naïbi monde on est kindaka. Déjà, artiste, c'est Simbate. Pasteur, sur Dieu levé, sur Nzambe Ndalingi. Ceux qui ont suivi Nzambe. Nzambe, on peut s'appeler ma casse, on est supporter. Et ce qu'on lobby sous souni, ceux qui. Mais quand on lobby d'Nzambe, on peut s'appeler ma casse supporter. Mais il avance au lobby qui est. Olingaka mwala solana batute mais maloba s'il te plaît maloba tant to lobaka il faut to pesa un peu ma mot hein tant loba na lingamba la solana batute ce qu'on est par exemple soro bimi libanda ba so sauter apparemment tu m'as mal compris on comprend les gars bien tellement asa trop basité donc la linga mobali a solo la mingi na basité c'est ça qui était non eza maloba na yo hein tu peux pas échapper ça. Ngana top non na toboli yango par rapport ya maloba wana parce que on a peso ba critère ya batu o ba sola na batu donc ozala kana batu pas sola na bango parce que par exemple net yo za boso bali pasteur o que c'est mutu passe landeni obanda olinga te ya sola na bandimi donc so afandika na mundimi surtout sana kata ba mala moko kotombo bon déjà ye bango basa mu bikusi bazala ka ba jalouse balinga ko partager te baza moins compliqué detinga za ba caprice nanga na linga mi bali penda mikusi lokola bino telimbisanga on a ça mon poussé dans mon raison na bango so ko landanga awa boye to koy ko zo kombo na yo âge na raison au passer ballon. Warden 24 ans. Bon, na evo chéri aza bien aza mabete mais lo ka nga na CP na ngote ka ndia kudrema na e esalinga bien ti donc na bangi ndia coach bona bangi fort na ganti ba série wana pena ya balola lola ya kala ba mama nani oyo to benga bango ba mama Antoinette ba pongo love de na mona zongi susu na 16 années là donc ta on a moni na bangi mais na en tout cas na nyonso ça va nga kuna mona kenga o simba bino mibale boye simba makasi ekete merci azaba jara mibalo lingaka bon ani mobile a pas mal mais non OK. Merci. Toya boy, kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Warden nazana 24 ans et là on a passé le ballon pour une premièrement mobile a na mandefu. Donc mobile ya na mandefu donc mobile ya mukiyende ndia za na mandefu te donc mobile nyonso a na mandefu. Donc un peu maloba na ye il a borghese. Donc premièrement, il fallait pas akini na domaine wana. Mais domaine wana il a déjà orgueilleuse. Ça veut dire même au etikali au salon gabon. Donc pour nanga anani pas mal aza chéri aza na normalité zo mona kaza responsable. Hein y a par rapport mais et l'eau moko wana grande. Ya on est au Singapour mais à part ça ça bien. Merci. Aza bajar me balo lingaka. Bon. T. Wanite. Donc et la télé na ka nde sepel singate. Et là telenga na sa père. Na sa père de cop na ngeza yango nde na sala donc monde na tiboye tanke designer pour ilamba beza mbongo pour ngapi na ngolo banu la tibo na sepela ngati lokwa ba mamu mo ba luba na utaka na ba fond kuna donc la télé ça il y a pas mal mais ngapi na sepela ngote akudre. OK, merci. Merci. Comme na yo âge na raison